Ndeko na ngai ya Congo, bondimela ngai ke soki oke na grand marché to pezando, surtout na ba avenue commerce okomituna, soki toza kaka na Kinshasa to pe toza na ville oyo basundola na ba autorité po bosoto neti kaka mboka ezanga mibeko mboka oyo leta azalaka na ete. Mais yakokamwa ezake ba commerçant ba futaka ba taxi chaque jour toyebite soki mbongo yango ekendaka wapi to pe basalaka nango nini. Botala neti awa mai ndenge etondi na nzela kutu nzela yango pe mabulu na mabulu okokamwa yo moko. Awa eza vraiment la croisement ya avenue Kasavubu na commerce. Awa toyebite soki ba commerçant oyo na population baza ko vivre ndenge nini. Mais bondi melanga ike eza pe musika te na hôtel de ville. Eza mawa soni pe pasi toyebite soki réellement ba konzi ya ville province ya Kinshasa balingaka vraiment Kinshasa. Bino moko boyo kaliboso ya caméra ya mbonda ekolo ndenge nini population babetsaki mbonda. Ville kininde ya mais kono boko to kaka wate kende liboso ya hôtel de ville omona liziba eza wana koloba ke bakoma bokola te na bangando place wana liziba ka niveau eza ya mulai mais nzela eza te na place bato bakozwela transport mpenza eza nango te. Ville ya Kinshasa soni makasi. Un vrai gouverneur a kokotika ville mobimba salité boyete. Ata le problème ya salité oyo eza na ville. Asili c'est biso ba salité. Abon c'est biso banzela. Na kosenga na l'état na nous pour l'état azama munyoso. Numéro 1 eza hôtel de ville. Pour musala oyo eza hôtel de ville. Donc faut abongisa eza musala na assainissement. Il faut travailler pour ville toujours être propre. Awa to kobelela vraiment la gouvernement provincial Kobanda, la gouverneur vice na ba ministre na bango en tout cas biloko ya boye eza kosala soni. En plus bokendaka ba poto toyebite image nini botekaka pola Kinshasa. Bondi melanga ke misala na bino elumbi solo ya kopola vraiment par rapport na oyo toza komona ala kata ville province ya Kinshasa mingi na zando to pe la grand marché. En tout cas eza kosengela bongo la mitema na bino po ata satan na le diable asi abaye bino soki pe mo ezali bon démissionner po misala na bino bakinoa balembi pe baboyi na motema moko yango biso tobetisi kaka mbunda. Ndeko ya Congo tomonaka kaka soki oke na bacommune okomona baservice ya ndenge na ndenge lokola pe service ya population kasi mingi bayebaka musala basalaka te po baservice nyonso wana nesi kaka ekomi ya kokufa apa kaka baservice oyo ekongolaka bambongo nde ezwa monopole na bacommune nyonso oyo bondimela ngai ke eza kolakisa ndenge mboka ekomi ya kokufa depuis kala ya koyeba eza ke esengeli ba autorité ya administration ya l'État bazwa ba stratégie ya korajeunir classe politique na nzela ya administration publique ya kopesa ba agent ya l'État ba valeur oyo ekopermettre bango basala misala na volonté amour pe sincérité. Bondi melanga ike service ya recensement nde esalaka ke l'État ayeba nombre ya population na ye yango nde ekopermettre ayeba kozwa ba disponibilité ya kosala o esengeli po population na ye ba vivre kitoko. Bino moko boyo kandenge nini ba agent d'administration publique baza kobeta mbonda na oyo etali musala na bango. Toye na service bazo tuna biso balobi est-ce que batindili biso eloko nini ngalobi lokolo lobi ndengo ana seke yo yebi importance ya recensement te batindili biso tolembi chaque année nyonso difficulté makasi o tozomona chaque année nyonso kokoma eloko moko esalaka ezate changement ya mboka ezate de difficulté ba mususu okoya na kati ya lopango atelemisi honnête nzete ya drapeau pendant 15 minutes moya peso kite atani moya yamba yo ezate mususu akolobake alebima kende ba difficulté tozo kutana yango wana. Bon message oyo nakoki ko lancer na ba konzi na biso ya likolo ezali kaka kotambola ta bureau par bureau parce que bureau par bureau bakoyeba baza combien de nouvelles unités kuna ba liste déclarative ezalaka bakoyebisa bango ba nombre à partir ya ba liste wana déclarative na batu oyo bamona na kana misala yango nde ko pesa possibilité ya kobimisa ba nombre wana kobimisa matricule
soki bongo te bazotala kaka ba connaissance na bango oyo eza kuna biso ba mususu tozana batu ya kolobela biso kuna te tokozwa yango ndenge nini awa esengeli na l'état ayebake à travers ba chef yari ba chef ya quartier eza même possible ya ko identifier ba étranger ba malfaiteur pe ba incivique mais esengeli pe ba agent oyo bazala protéger na ba élément de sécurité oyo bazala discrétion pe na déontologie na éthique ya misala na bango po na contraire source ya information te en tout cas masolo oyo esengeli etambisama kitoko po et permettre que mboka ezo développement moko ya malamu yango biso tobetisi kaka mbonda likambo etali trakaseri na ville ya Kinshasa ekomi kopesa pasi makasi awa tozali prosima na matonge na victoire esika owa pekenda sango botunanga nini ba chauffeur batu ya moto bazosepela ta moke te tango biso magazine mbonda ekoto kitaki wana boka ndenge balobaki mboka ezotambola malamu te parce que bato bazokonza mboka bazoyeba ndenge nini ya kokonza mboka te mpe lolenge nini bakoki kokonzela mboka c'est-à-dire paisible citoyen faut azala libre en toute liberté etango yo kosala mosala ya leta mpona kokanga moto ya moto to moto ya mutuka fo kozala na méthode ya bien oyo yo okoki kotelemisa yango mutu tala yo moko likambo baklash basali awa toza pembeni ya commune burgumestre azali awa colonel ya mbata ya district azali awa donc makambo ezoleka na niveau ya victoire oyo tozoyeba te mboka oyo tokende nango wapi ici population bakomi kolela na kombo na yo po mituka ezali ebele bamoto ezali ebele maître kaseri toyebi te nani azali kokanga na nzela policier bureau de roulage bulu yeke ekoti makasi na niveau ya transport ezosala kitoko te mabe makasi na komini ya ngalie mapesima na bwadi boyebake ezali quartier monene ezali kotonga bandako ezali ebele me nzela ya malamu ezalaka te kobanda na re makaku kokita tina wenze ya bwadi wenze kutu ya malamu ezalaka te mai pasi masolo ya kura kutu efanda nango kitoko mpona kuna courant balekaka na bango te me banzela eza te bavota badepute ebele na lukunga awa kutu bayaka na bango te toyebi te bazosela 2023 toni toyebi te boye vraiment tango biso tokitaki boyoka ndenge babesaki mbonda na mikro na biso kotala boye na misu kolela ya mokolo miso etelaka kotala mpona baeli na biso nyonso biso topesa confiance balekaki awa mayekuta kotanga bakombo na bango ezali te me mokolo moko te baleka meme na assemblée provinciale meme na assemblée nationale baloba makambo ya bwadi sauf bamonaka biso susi toza nango bakonzi fo batalaka pourquoi embouteillage ya ipene banda ipene ti mitendi route secondaire eza te s'il vous plaît banda ipene ti mitendi route secondaire eza te une fois embouteillage moke embouteillage oyo ezobanda ipene ti matadi kibala oke toza na batronso toza na banzela oyo ezaki ekoki kodégage baembouteillage wana ndeti aveni oyo tozoloba toza na aveni Kinshasa toza na aveni bwadi oyo soki eye basali nzela directement ekobima ti na pédiatrie ya mama koko na nzela oyo chef de l'état akendaki kosala lancement na pédiatrie de Kimbondo na aveni jeunesse aveni wana aveni oyo Kinshasa ekokoya wana donc même moto azolinga kende Congo central à partir ya limete akoya ye yoloka pela abimi mbala moko na manifeste akoti route 24 ex 24 abimi mama na ipena akoti aveni Kinshasa akati abimi mama tina mama koko sans même aleka cité verte badiading même matadi kibala lukunga eza na badepute ebele mpe badepute ya makasi tokotanga kombo te mpo na campagne na bango oyo ezali magazine mbonda ekolo emesana kopesa bino bainformation ya kitoko soki biso tokiti tobetisa kaka mbonda mpo mbonda vraiment ebetaka makasi boye dosie yo eza a suivre quartier bwadi na ngomba kikuta na komi na ngalema bazosepela te mabe makasi
tout ça yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango qui ne ko bonga déjà bo sote ko zalate érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi. Et ça la passe de tout monaka en cas de meurtre ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi to yebi c'est ba ko sala bango ne ba ko gérer ba commune o ezali base ya chef de l'état o yé moko za ya katia ko préparer pona et soutenir ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda partout c'est quand tu la commune na bino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to ko tata ko solana bino. Likambo ya ba passerelle ya Kinshasa to koma ko kamwa to ebité soki tozali na village OVK to pe na village Mpangu botala neti passerelle oyo eza kaka awa na capitale précisément na ngambo ya pont kuna na route mokali yango nde esungaka population po bakatisa ngambo na ngambo mais état nango mawa trop mawa plein pe ko kamwa on dirait côté oyo babosala bango mais balepite bayaka mopanzi oyo pona koluka bavoi bavote bango kasi soki bakoti kaka parlement babosani population même na bavacances parlementaire na bango bayaka kutu te passerelle oyo babengaka yango na kombo ya pont kapwepwe kokatisa yango il faut osala angele po tétanos soki kaka okwei eza pe kobenda insécurité moko ya mabe makasi na butu population baleli nito po osu basali biso awa eza pombo ya kitoko nzela mo principal na mnito nzela oyo koto ndeza bo ebeba nzela batu balekaka awa na mnito ndenge ezala nzela oyo ezala mo ya bien nzela ya kitoko fo batela biso pena ba minda bibiki awa si batela biso awa normal mais physique bakomo telema awa bakala batu awa babotela bango basaki siko nzela nini bakoleka awa tokosenga kaka na ba autorité ya mboka beaucoup plus ba décideur ya ville ya Kinshasa bosuka kaka na Gombe te na limité te bokitana na Kimbaseke na route mokali na ngambo ya pont bomona état ya pont kapwe ndenge ekoma pe bolukela ngo solution mingi bakozala sanctionner po to éviter discours nini bakomemela population po depuis bakoma ba ministre topé bakoma ba député depuis bakenda parlement atelo komoka malunga basali la population ezalité biso magazine d'actualité mbonda ekolo tozakaka koloba eyokani période na période ezalaka na biloko nango toyebi ke ba période ba manga ba période ba avocat to benga ngo période ba fruits et bimaka ndenge na ndenge malgré mingi bakipaka ko utiliser biloko wana te ba bossa rapport congolais a mesala na ekaka kolia fufu surtout quinoa vraiment en particulier mais na mikolo oyo ezali période ba mbinzo ezali ko bimala kata ba zamba la ba mboka ezali ko ya ndenge na ndenge ba mbinzo ba makelele o bozali ko mona oyo mais et comment difficile au moins la congolais asoma mbinzo to alia makelele c'est comme si importance nango e banaka te mais to na ba mamba te kango ndenge nini ba betaki mbonda liboso ya caméra na biso makele oyo ezota plata bateke makele oyo eza bien na kolia eleka ta kutu musuni mais to pouvoir pas la kolia pour eza biloko ya période
na mbula moko eza mbala moko eza te ya mikolo nyonso yango topréfère mpona kolia yango conseil na kopesa bato mpona makele baliaka yango mpo eza biloko ya période eza nini eza formol te eza biloko ya bokoko tokosenga na bakinois to mpe bakinoise en particulier boyebaka valeur ya biloko oyo na ntango ebimaka parce que ezali mingimingi babio toyebi ke mingimingi 80% ya biloko toliaka eutaka na libanda ya mboka entre autres babipanzi bambanga basoso bamabundu batomsol mais oyo ezali vraiment naturel esengeli to tokomi na période nango kosombaka yango koliaka yango parce que ezali kocontribue na basanté na biso bato biso awa tobetisika mbonda. Magazine Bonda Ekolo esalaki descente tema tomesana kolakisa bino information ya kitoko biso tokosaka te botunanga nini awa tozali na commune ya Bumbu botala awawa bamama bazali koteka na bango na mwinda ya kimfwansoni oyo tolekosana na ntango ya kala likambo ya pili kutu babosana yango tala mama oyo atie tomisoni ya mai atie mwinda wana eske soki petrole ezwi yango eske tomisoni oyo ekozala kitoko ekozala kitoko te mama oyo azwi mapa na ye akotisi mwinda na kati ezosala pasi makasi tozosenga mpe na bachino bosalaka pile na bino mpe eza lisusu makasi te ata torche na bino bozali koteka toyebi te ntango mosusu bakimi na bango depasi ya pile na depasi ya torche. likambo ya to ya insécurité na commune ya Kimbaseke toza koloba toza kotiye kobeta mbunda parce que bakuluna baza suko respecter même ba agent de l'ordre te botala lokola a toza la quartier Kikimi kuluna akati mama loboko pona nini ba créer ba circuit na bango o balobaki ba camp ba koma na deux camps koto kuno kuta kaka ba américain koto ka ba sopicho et ko sala ke ba sopicho bazaki na day alors ba américain ba côté ba sopicho na ngamo na bango ba ye ba créer des ordres ba panzi batu ba kesti à tel point ko buka angar o mama zaki na bébé ba kati mama loboko ba zokisipe na bébé pota ko zanga mawe pa ba kuluna toza ko yeba te mitema o mabe ba koma nango po ata satana kutu akoma ko banga bango na façon moka liboma bimbo kane mama bakata ki loboko ba lobaki alikamanga babunda likambo ana babunda pona komba Jérémie muto ana baza makambo Jérémie ana na quartier te biso mal à l'aise na banga te na bomba te o mona pota o doko akatanga doko na kenda la police na kofunda papa bango wanga na lobi ayebiete malala na ndaku na bango afanda pana bango toba apia même mama biso mabanga na ndaku plate na eza la police muto batela ke papa bango bon ngaza ki na to za libanda na ndani kabilamba na monike kuna bana kuna nde bakoti bana kenton ba shopisho ba uti kuna nde bakoti bakati ngandaku kande bakoti kako bunda ka bitumba nde babunda baba ndo bunda bitumba na bango nde bana Jamaïque na bana ngambo tokosenga kaka la police va renforcer vraiment ba élément bazala ebele pour permettre que likama ba ekiri oyo esila po atana Dallas topé les États-Unis makaba bekiri ezalaka bote mais oya biso Kinshasa et comme un niveau moko que eleki koleka emene insécurité koleka même à M23 kuna na est ya boy vraiment to besi monde peu comme il faut pas passer. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio.
Mona Congo, en tout cas, bon dimelangai keso kei na changu la commune à Kimbaseke mikolo oyo, ba miibi, ba tomoki mabepe, la police, en tout cas, avec beaucoup de professionnalisme, ba kani kosili sabango botala lokola awa. Na souciati ya bimi oyo, ezali sur avenue Indépendance, la route Mokali, na commune à Kimbaseke, ba tia maboko, na moibi oyo, en tout cas, kobuka bandaku, koiba, kobotola, koviole, nyonso ezaka vraiment ba domaine na yena tout oyo akoyi na filiale la police binomoko boyo kanengeni limonda ebetamaki bandeko oyo eza fayi oyo tuna eza bana oyo baza kobebisa mabele secteur na biso kobotola kotheorize population lobi babenga biso na 4h du matin akoti na ndako moko bake kobuka yango bazwi babiloko na bango ba TV à part ça eza bano bazobotola ba téléphone bazosala bazobebisa population nde lobi tokite sur le terrain totie bango maboko oyo eza fayi oyo ezali tuna donc bano bazobebisa mabele na biso na Kimbaseke 3 na mabele oyo ya commandant major Visa. Ah oui, toko senga kaka na la police en tout cas bon continuer comme ça la musala kitoko avec impact na idéologie po population ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba vivre na kimia yango pe biso tobetisika kambonda. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Mwana Congo botala awa tozali bongo na sous-commissariat ya bateke oyo ezala mokali na commune ya Kimbaseke ekumbamaka epai le commandant Ujana 666 botala akangi mwana mobali oyo l'État alukaka ye po azali suka na bandi oyo anyokola population la kombo ya Pharaon lelo oyo akwei na filet ya la police bino moko boyo kanengeni mbonda ebetamaki. Bon, ndeko oyo topesi na lokumu na colonel na biso colonel Mbusa commandant district ya mibale topesi major na biso Vincent Lufimpi na Kimbaseke 3 o apesa biso pinch ya musala ya autorité pe contrôler tokotaki ti Kimbaseke 1 Kimbaseke 1 kuna kote bazokisaki soda o babengi cimetière o bakataki bapota bango e tala kulu na Pharaon oboka Pharaon kuna na Kimbaseke 1 côté ma viokeni yene mnakende kozwa kuna ba image na nyonso batindaki nde nalobaki ka fona kota na zwaye kaka bala kusenelo ni ngai yo kanga mbanga kulu na imbwa yebo moni oyo yemta simingambo wana kuna pe akopesa biso ba cible nyonso ya bakulu na bazana Kimbaseke 1 yeyo Pharaon tala kombo nga na kosi o monini oyo eza ba cicatrice ani tala yo moko ya machete eso gilet machete asanani loba na caméra na fa na nji na quartier 5 bona maviokele kuno kenda kosala ngi kenda kopa mabeni nga na yebi okuna te nga na ngai na yebi okuna cette sala nji na Sainte Thérèse parce que la ne ba panza na Sainte Thérèse ndeto ko mokota bataki na ah ozolo ba caméra zo mona yo alo ba fekte samba zali songa yebi likambi o sala na ekiripo bana ngotika ki yangi ekirini ozalaki azaka ki kala 2013 ekirini wana ezaka base ya ka ba fumi rouge na makal na nina kwa panga Kimbaseke na sala ki ba fumi rouge na kwa panga ba bi ke
parents basala na rompenga bayebi ba fourmi rouge wana kombo nani tango bana René kuna na rompenga ayeba na ngati bato ya boye tokosenga vraiment l'état tinda bango esika moko baokele kosaki camaraderie na banyama na bambisi po kofana pene ya bato vraiment et comme il kosala pasi même Satan le diable abaye bango na ndenge mabe yango pe biso tobetisika kambonda ndeko na ngai ya Congo atuka bakosa bino te insécurité la commune ya Masina eleki ndelo mais tellement que la police peut azala professionnalisme makasi boyebake baza kosala musala bango kitoko ya koluka kosilisa ba insécurité oyo botala lokola awa bondimela ngai ke tozali na quartier de na Masina na route ya Bekatef mingi na arrêt pharmacie na Souciat Point Chaud oyo ekumba makana ye moko le commandant Patrick alias JP Arando boyebake tellement que atona na professionnalisme awuti kokanga ekirie bamiibi na bakulu na oyo bozali komona kati na bango esengeli boyebake moko ayibaka moto ya bato akima me lelo oyo akwei na filia la polisi pe bakangi ye misusu oyo bozali komona bondimela ngai ke ezali bango bakulu na oyo ba operaka elongo na basi na bango tellement que moko akimi yango la police akangi mibale oyo me ya pasi pe ya mawa bondimela ngai ke tango la polisi azali kokanga moyibi moko oya ba moto baninga na miyibi babuki mire ya lopango bakweseli ba policier po bakufa to babuka na de manière que bakanga ndeko la bango te atuka likambo oyo esali somo pasi pe mawa bino moko boyoka ndenge nini le commandant Patrick JP Arando elongo na ba policier oyo bazali nzinga na ye babetsaki mbonda résultat yango ozomona oyo alliance pakasa tout ozomona oyo mwana mabe donc avanga na yawa bakangaki na pont atobola poste ya la police akimaki lobby voie 0 heure tozalaki na ba policier en intervention teko kuta une opération moi si na ye moi ozomona oyo ya moki oyo moi si na ye donc ye musala na ye mission ezali ko bebisa bana ya bato mwana oyo azala so na 14 ans so 15 ans abimaka na ye akimisa ye ndaku teko tia maboko oyo mobali na akimaki oyo mwasi oyo tozolakisa bato ke moto aleki police bien l'état la makasi aza te nasi bozomona nde mosala ezosalama oyo tu bazotia population mal à l'aise nde toyotia bango maboko ngambila tindi biso awa toyende mosala na repharmacie toyende osala nde mosala toyevantik te ya boye tokosenga kaka na le général Blaise Kilimbalimba yebake badrone oyo outi kobimisa mikolo oyo mosala nango esuka kaka la gombe te ekita pe kotoyo na Masina po e permettre que le commandant Patrick JP Arando asala mosala kitoko ndenge kaka amesala kosala yango biso tobetisi kaka mbonda tout ça yango pour la bolingo tout bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala loko
lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basije nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion pe na basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango kine ko bonga déjà. Bo sote ko zalate, érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi. Et ça la passe de tout monaka. En cas de meurtre, ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant. O ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali, ba bandiko molili ezali obscurité, ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi conseil ba ko sala, bango ne ba ko gérer ba commune. O ezali base il y a chef de l'état o yé moko za ya katia ko préparer pona et soutenir ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda tout est quand tu la commune na bino numéro na biso zali yangwana yaka benga biso to koyamba yo to za tatu solana bino